Mbote bandeko balandi yokani télévision. Tozali bongo na Cameroun, na Douala, na quartier Bourbeni. Nazobetela bino lisolo ya mwana oyo akufi na lolenge moko ya kokamwa. Bandeko balandi yeba ete nasengaka bino ntango nyonso pesa ngai bongo na yo kopesa nga matoi te. Ya solo tika makambo na koloba sikoyo to pe histoire na kobeta et servir biso na leçon pe pesa biso makasi ya koeduke pe kote ya bana na biso lolenge bazali kotambola na nzela pe kovivre na société. Mwana oyo akufi liwa moko ya somo innocemment sans kososola pe koyeba. Boyebi ya solo ete vers la fin de l'année, diable kalazalaki kosala mingi kaka na décembre. Mais kasi lelo a étendre musala na ye apusi mwa liboso pe mwa sima. Donc akoti ba novembre, akei peti ba janvier, akoti ba octobre, akei peti ba février. Ya zo sala kaka. Nzambe soko zongi te. Tokokanga bisaka biso moko tokoya. Nzambe soko zongi te. Tokokanga bisaka biso moko tokoya. Makambo tokomi kovivre na mokili komi kotinda biso toloba ete suka oyo tokokende nango ti wapi. Makambo oyo kote ezokomela tokokende ti wapi. Ya solo tokomi kolala kolamuka na satana ntongo midi poko. Bebe oyo bozali komona na bafoto azali mwana abotami na kati ya libota na ye. Avivaka normalement na baparent na ye. Kasi alamuki na ntongo moko lokola mwana nyonso ndenge esengeli na ye ayeba kotanga ayeba kokende kelasi. Mwana oyo asokoli na ntongo pe asimbi nzela mpona ayeba kokende kelasi na ye. Jusque-là na kati ya famille na ye problème eza te. Mais nini oyo ememi biso na somo pe nini oyo ezotinda biso toyeba kolela mwana oyo na nzela na ye ya kelasi nde mwana oyo akutani na mbongo na mabele. Ezali mbongo moko banal parce que mingi tebisaka bana soko kutani na mbongo na nzela kolokota te kozwa te. Mais mingi tosalaka mwa tendance koyebisa mwana alokota te to pazwa te mbongo ya ebele. Mais billet moko to pe pièce moko bobi ke kuna baliaka mbongo ya mabende pièce moko ya 100 francs nde mwana akutani nango na nzela. Bebe oyo ya kitoko oyo atiki biso lelo na nzela na ye ya kelasi akutani na 100 francs oyo ali bende. Alokoti 100 francs wana kuna na Cameroun kuna na Douala. Mwana alokoti 100 francs yango fo botikaka bona kendaka na kolia alia tondi makambo sisi kotala ete mwana oyo apparemment akendaki na nzala bien kena koko condamner ba parents na ete po kolokota na ye mbongo mbala moko ide liboso mwana azwi ezali asoma mikate. Mwana azwi akei kote baoteka mikate asombi mikate azwi mikate alie bongo sima na yango mbongo ya libende mususu bazongiseli ye 50 francs atie yango na kati ya goloma na ye. Bokomona makambo nini eleka awa bino moko na misu na bino bokomona tokende tina suka na bino mpona bososola nini ekomeli mwando ndenge nini ayebi kokufa. Na kozwa mwana azwi mikate na nzela azozwa ntango ya koliaka na esengo nyonso mpo mwana lokoti 100 francs oyo ayebe moneli mpasi te ayebe esika ewuti te esombeli mikate ya azwi azoliaka azwi 50 francs etikalaki atiaka na sako te na sako do woso akontinue nzela na ye ya kelasi inde tina kelasi kokoma oyo mwana akomi na kelasi apesi madame mbote pa ayebi kovanda na kiti na ye na banc na ye ya classe lokola mwana nyonso na kofanda wa afandi na banc na ye ya classe. Mwana bandi kobunda na kolongola sac na mokongo sac elongwa te bandeko eza lokwa film omoni place ovandi ndenge olobi ke eza film mais landanga tina suka bongo comprendre ke eza film te ke kindoki komi sans frontière. Lisumu ya mwana ezalaki kaka po alokoti 100 francs
alie yango azwi 50 francs sombi mikate 50 francs atie na kati ya godoma na ye ya kelasi alongola na mukongo saki ekangami ezolongwa lisusu te saki ekomeli mwana kilo mwana bandi kolela abengi madame na ngai madame na oko kolongola saki te saki ekomi poa madame azokama bi oko kolongola saki te ndeni pendant que ba livre to pe makambo ebele mususu etikali na ndako eza kuna te na sac na yo nini sac no kozala kilo yango memi nini na sac na yo pona ekoma lolenge oyo mwana mwasi abandi kolela madame pa ekomeka kasi madame akoki te madame ameki kobenda sac akoki te sac ezokoka kose détaché na mwana kelasi te madame abi o nini azwi abengi direction bameki bakoki te mwana bandi kolela komi kosepuize babi te baparent na ye mpo kouta na ye na nini na ndako koya na ye na classe azoka kolongola sac te tomeki ti kutu classe na bango mokolo wana etangi te likolo ya likambo finalement ezwaki école mobimba babengi baparent ya mwana bango oyo boomona mama na papa ya mwana babengi bango bayeti na école bameka kobenda saka mwana ezobendana te nini elekani awa me mwana oyo makambo ekomeli na kati ya kelasi babi te papa mwana na awuti ndako koya ayei tolo alongola saka akoka te abengi madame ameki kopesa ye coup de main esimbi te nde na bongo tobengi direction emeki ekoki te nde tobengi bino boya kointervenir na koya kointervenir na bino kaka nde bozomona mwana boye kaka ndenge mpe biso tomoni donc akomi te atangi te eloko te papa na mama stupéfait bazwi mwana na bango bazoka na mwana na ndako nzela bameka kobenda sac pamba basala nyonso bakoki kosala eloko te ti à un certain moment mwana akufi nakolakisa bino liboso kuna biloko ni ebimi na kati ya sac ya mwana wana bandeko babolingo toteya bana malamu toyebi ke na âge oyo c'est plus facile pour un enfant de ramasser l'argent mais soki abendanaka pena matoi malamu na ndako nga na yebi ke biso nde tozali peut-être bande kokola papa na biso ayebisa biso toko koliaka pa batu te ata pa bandeko papa na biso fa tolia fo babenga papa po ani somo ya ko comprendre eloko papa boyi moyena sala yango eza te soki babendaki ye matoi malamu azalaki alingaki azala na bobangi ya kolokotaka mbongo na nzela tala mwana akeika mbeka ya bona ne boyi bato bakisi bakomi na bapratique moko incontournable soki yesu te mutu mosusu akoka yango te nde eloko ekamwisa ngai mpona nini ntango mwana azomona pasi ya bongo komema ye ata na eglize te basambelela mwana oyo bino mo botikali boopotana na mwana bobenga ata bapasteur esika priere na bino esuki bobenga bapasteur basambela mpo mwana azwa ata lobiko baparent oyo bavandi na mwana na ndako kobendaka sak ti épuise mwana kilo wana eleki mwana amemi yango kobanda ntongo ti babi ba 15 heures nde mwana ayebi korendre l'âme pasi eleki mwana amemi kilo nana amema te soki eza tombe nde amemaki batiaki ye na mokongo soki eza nini mpo motu nyonso ameki bakoki te soki ifale bakata yango ya kokata nga na koluka sizo na kokata sak wana na kosambelela yango na degré nanu nasambela te na mateli yango likolo ya nzete na kiti eza histoire vrai oyo atie tembe kende na Google beta omonake lisolo oyo eza lisolo ya solo oyo andimi te akende abeta na Google amona ndenge nini mwana oyo akufi bauti kokunda ye kala mingi te nazotiela bino ba extrait ya matanga na ye bino moko bomona likolo ya 100 francs likolo ya pièce ya 100 francs mwana kiimbeka mama boti 9 mois ya zemi mwana si akokisi ba 10 ans mwana oyo akeika likolo ya pièce ya 100 francs bandeko toteya bana na Kinshasa na poto pe partout toteya bana monguna akomi mabe ya mabe toteya bana tozwa ntango ya kovandisa mwana kolakisa ye nzela bonzambe kobangisa ye mokili ekomi mabe
kolakisa ye toyebi ke bana mosusu bayokaka kaka te mais kasi soki pende ozwi ntango ya kobetela esete betela esete à chaque fois kaka okóma liboso ya problème wana akokanisaka nini mama ayebisaki nga akokanisa nini papa ayebisaki nga parent na nga ayebisaki nga nini surtout ke soki aza nanu mokie de 0 à 7 ans éducation kopesa mwana oyebake yango moto koyeba kofanda koleka yango nde koyeba kofanda koleka nyonso bafe divers eza ebele na koyela bino ngo susu na 12 heures toza susu na bino bafe divers ya somme nazoya nango na 12 heures alors ne zappez pas restez branchés abonnez-vous massivement. J'ai plein d'histoires à vous raconter. J'ai pas ramassé des histoires partout dans le monde. Na o ezali koleka na kati ya société na biso pour que to soso là pour nous réveiller, non pas pour nous faire peur, mais pour nous réveiller. To yeba ndenge ni ya ko éduquer bana ko tala entourage na biso ko keba na ba dongolo miso o bazali ko entourer biso soit disant bana malamu baza tina kati ya etonga na baza kotanga kombo ya Yesu babeba baza ebele yango il faut to la musabino po boyeba ko sosola lo ndenge ni ko batela bana le ndenge ni ko bomba libota lo ndenge ni ko bomba vi na yo moko biyamba mwanza totika bichwa totika to sosola botala mwana oyo yeyo lelo akufi liwa ezanga mutuna makolo oyo baningani ya classe bazokende kotika ye na dernière demeure na ye epesi pasi na mawa natiki bino botala mama ya mwana inconsolable mwana bimaki na tongo makasi bien na 15 heures komi libembe epesi ngai mawa na pasi. Que l'âme de cette petite fille repose en paix. Nzamba Bombaye, abatela. En attendant, abonnez-vous massivement.